Bienvenue, chers internautes de www.infoplus.org. C'est bel et bien Peggy Titan, votre humble serviteur. Comme je vous dis, c'est le parallélo de la presse congolaise. Journaliste Azaza Peggy Titan, Kanine Sarabino. D'abord, avant tout commencer, Naropé Sambote, chers internautes, nous sommes comme la biso vraiment Mikolo, vraiment, parce que biso a Infoplus, c'est l'actualité. Donc, nous sommes Sarabino, Toboy Tolo Bassan, apporter des informations parce que Toko Tarakotara par-ci par-là. D'abord, avant tout commencer, Naropé Sambote, hein, dans mon vieux, hein. Ngoma Amissi, le riz noir, depuis la Russie. Donc, na Pessimbote, na Chana Peko, coiffure Peko, donc mon vieux Chana Peko, déjà na Ebika, le 9, aux Anakin, donc na Pessimbote, na Nikens Bayaka. Comprendre Nzambe a formé groupe Mobimba Al-Qaïda, hein, na Bossanité, Patrick Ameka, Ombre Jean, déjà à Kinshasa, et na Bossanité, hein, Trésor Ngando, mon pote, donc, Yev Matuzarane, Loa, Lis, on a Liboko, quoi, son Nathalie à Moni, on a son Nathalie na Moni, donc, na Bossanité, Karine Kimamba, la femme Paris, hein. La femme Paris. Donc, Kanine Sarabino, Peggy Titan, je suis vraiment là pour vous. Surtout, Nakati, il y a monde, il y a chronique musicale parce que émission Nabino Oyo, la grande taille. Hein? La grande taille, vraiment, Peggy Sarabino, vraiment pour ça. Il y a eu Karaba News à Kinshasa. Donc, quant à moi, Peggy Titan, vraiment, aujourd'hui, je vais recevoir un artiste vraiment talentueux, Oayebani, Oyebi, bien, sur le monde Mobimba, même ici à Kinshasa, partout, à Salaba, Evre, Batbayebi, donc, pas dire donc Lelo Naoyambela Bino Didier Sango de la nation Didier Anaconda, hein? Donc ex-musicien Yadolf Dominguez, hein? Musicien ya Wenge Tonatona, mais Lelo elle fait la vérité Yamboka na biso ya musique parce que yé rumba danger boyebika nevoa nezara. Donc Lelo to solana yé surtout ma mingi est l'actualité p ma mingi est promotion et album na yé parce que Azana Kinshasa ba séjour na yé parce que a écouté Pesabiso produit, Pesabiso elengi. Donc, sur Yemoro déjà, à Pesabiso déjà, l'actualité, na yendeng ni mamozo tambola, parce que na biki bele barana poto, afani na poto beta ane kayote, afani ala la ane karoso, abenga muta guida, yaka, te. Mais, Didier Anaconda, lui, travaille vraiment, on a assis bazana poto, n'a profité à saluer bazana poto, vient en Aïwili Boula, donc, n'a pas si on botte, donc, tout ça déjà na Kinshasa, na Didier Anaconda, déjà là, na gauche nangai na opesa déjà yé bonjour. Oui, bonjour Titan. Bonne santé. Ouais, plaisir, avec plaisir. On Nazali, santé ça va, donc moi mais ça va, tout va bien. Oui, Kinshasa bangite ma musique. Oh, mais oh, qui ça semble bon qualité. Nous avons na biso na banga poni. Est-ce que y est bien? Ouais, na comme d'hab, hein. Comme d'hab, donc na yé ndika mtoya. OK, merci beaucoup Didier Anaconda. Tobeta masolo parce que bachar internet na biso o balingarayo ba oza surpris au talao. Vraiment na linga d'abord avant tout commencer na linga moi vocal wana we sala biso bien na wenge tonatonia. Pona ba noko vraiment ba sentir que kungi zali quoi. Yo bika na ninga gene biso Kinshasa to linga. Jorango na zala kayona za 21. Jourangona zala kayana za 20 Trinita bouché oyakate nazongaki nanga nanda kokorolela heureusement nakutani na ville pambani na Paris heureusement nakutana na ikete mboko na ngai heureusement nakutani na martyre wilu na colonne heureusement martyre wilu. Ouais, merci beaucoup Didier Anaconda. Je vois déjà, il s'allie plaisir Nadina Kabemba, la 30 gigas depuis Paris. Didier Anaconda, depuis que tu as commencé carrière solo, depuis Ozaï, où évolue parce que où évolue à Europe, parce que rappé Kinshasa, depuis au Bandi, carrière solo, tu as réalisé déjà combien d'albums? Ouais, en fait, depuis na banda carrière solo, donc où ils ont déjà deuxième album dans ça là. Donc deuxième album c'est bien déjà na carrière nanga ou yanga imoko et puis troisième yango to sala mbutu yango vraiment nazo senga na ba iban so balinga la bonne musique bozala décider quoi bozala vraiment satisfait beaucoup zo apenda ba groupe bilingue yango penda bino bolinga quoi. Donc bientôt nazali on a préparé déjà bientôt il m'appelle na kati ya monde de la musique. Surprise nini oyeli bango parce que bi ke lelo komini na lo bagani lo bika ke mbutu pesa makasi donc Didier Anaconda to bi ke oza complet
aspect ezali obinara danger mbara bien mais siko eloko nini oye comme surprise na album o le troisième album na vraiment que ba pesa sa chance parce que ba ebi ki oza talentueux oui na stratégie ni bon stratégie bien comme tel na koloba te pour musique eza na stratégie te musique era na nzoto obimisi yango pour bato bayoka alors na opesaka ba couleur ya sika ba couleur ya sika monto ça ba rumba biso nyonso tout mais ça na ba rumba mosusu eza ba rumba moko modernité ça ba rumba penda ya mikolo yo donc au penda mutu nyonso tout o abetaka la bonne musique bien o ayoka la bonne musique à ressentir que non voilà à savourer ba belle mélodie quoi ça veut dire ça na ba clé moko boye na bité ba ninga mosusu abetaka mabe non na lui ki ba rumba o yanga na salaka et ça vraiment ba couleur moko boye vous comprenez tantôt ba jeune mo écoute ba blé vous comprenez ndema ba yoka bilembi wana quoi en tout cas naza na trop ya kolobati quoi donc bo zelango kala mingi te bientôt là bokozamo clip moko boye na manager nanga ye moko azali ya pembe nanga bokozamo clip botalaka bulunga sali quoi mingi kolobati mais mingi nde musala ebele po bat pas sentir que non makamako bina ngo ni bandi donc bo sepela na ba rumba nanga na beti folklore bo sepela bo mona folklore betam na ba condition ya bien bo mona neti kulutu na biso Costa Rica yem to animer masolo tout ozo comprendre ba rumba na beti na ba collègue nanga bino ebi Pims Israël qui nazo pesa mbote na musika na Paris Jojo Bayinge bino mo boyebi et puis Ziggy Deboul ou Libula donc ba massa to travailler na bango bangwana album za kitoko ba surprise ezebele bino moko boyoka bo vivre album quoi olinga na le batro eza mabe quoi bino mo sepela lelo ba collègue na mingi ba mo mibengama o prince arumba o nani arumba o nani bo parce que de la nation ndengo lobi ke oye pe na ba couleur na yo to bengo na ngana za tout court de la nation Didier Anaconda le père de la nation vous comprenez donc na betara musique moko na kanse moni eloko na zuma ba critique moi ba remarque puis que non voilà de la nation yo au sarablo bien mais air mo promotion ils ont moi boulot hein ils ont moi boulot côté on a faut bon ça tout et on a bon état artiste et musicien na moni bazana raison na bon quoi to mais quand même qu'on changer hein qu'on évoluer prochainement ils ont un album faut en suivi et yango to libno mbutu et mbutu n'est une couleur à kosagana combien de titres bon on a ça ba chamingité pour on a mis ça ça ba nzemo belébelité quoi pour on a battu tout ba joata royoka ils en a 6 titres donc 6 titres les bosso phare au de ça les ali bongo MW Martyr Wilu motema iget mboko na colonne mama bobilada hein mama bobilada donc nzembo wango na sali yango pour na bango pour na Martyr toyokango awa donc bientôt là samedi dimanche ba tout ba en écran quoi bon na musala oyo musicien na bino oyo artiste na bino bolingaka ou asali bino quoi voilà merci beaucoup Didier Anaconda je pense que yo outil poto oyebi phénomène vraiment lelo oyo battre plein phénomène combattant merci Romona qui ba mois dernier oyo tu koleka il fallait ndeko na ofali pupa na petit na héritier Watanabe il fallait ba beta mais ezaki un peu annulé pour moi so balobi lelo que Didier Anaconda apesa moi suggestion nae ou bien aluka moi solution entre deux musiciens et deux combattants réflexion na cause la ndenge parce que marambo lelo ezo déranger vraiment ezala bino ezala biso toza déranger parce que bino musique yo bika ekomara 3 Afrique to nini mais poto pe on a ke ba musicien pe ba vraiment besoin ya okende poto parce que yango de mte fongola ngela en prévenir que yo tango kinara Olympia je pense kinara Olympia na yemoko Trinita Bush Adolphe Dominguez bozalaka oui ba série wana poto ezalaka vraiment mais lelo yo posa na orchestre ba petit pe ba ebike de la nation a utara mpanzi wana lelo ke so marama ke cartonné ozomona ki affaire wana soki eza résolité donc na tina na yo okoki ko raisonner nini soki olobi lelo pe sa solution na marambo merci vraiment la question on eza pena mutuya ngai ça me fait mal un artiste musicien azo kosa bolo na ye à voyager en Europe à que cela concerne pour avoir moyen de vivre comme tout le monde mais ça empêché hein, quelque part donc ngai de ma part na ko c'est bien nangote état artiste et musicien quoi mais au moins il y a un phénomène combattant les combattants sont des Congolais vous comprenez football nanga bien les combattants sont des Congolais
ba fouté na kati ya clique il y a ba combattants, il y a des docteurs, ba médecins bazali, ba juge bazali, ba étudiants pe bazali, vous comprenez? Et puis ba musiciens pe, ba artistes musiciens baza pe bazo baté. Ba tanga pe ba chic na bango, mais domaine na bango za musique. Vous comprenez? Les combattants sont des Congolais. Et puis les musiciens peuvent être congolais. Donc ça veut dire qu'il faut tout le terrain d'attente. Il y a un solo là. Et là, il y a maloba bien liloba, ils ont été photo solo là. Biso to bandi ko na bango, to sala art. Photo solo to vend non, tala biso boye boîte avec cannabis. Mais tout ça on a orgueillité, tout ça on a ko imate, tout ça on a bitumbate qui non a danger la robete non. Vous comprenez? Ngai eloko moko na kosenga ke biso ba musicien biso ba artiste musicien na bi bien ba artiste musicien koza artiste musicien te ke no po ya comme musicien ka comme musicien non po isa ba musicien mususu baza ba musicien fondé akomi musicien ka po amonaki masani moko boye azo carton bi a ça va succès na ngapi na komaka musicien mususu sima non musicien artiste o benda donc ya makilani te biso ba na konda boye ozo comprendre il faut que solo là na ba combattant baza ba congolais ba ndeko na biso. Tout ça, c'est vraiment terrain d'attente que voilà, biso art tolère gawan, nitinga artiste musicien, na sara boulot moussouté, boulot nangeza musique. Vous comprenez? N'a pas condamné que oh non, n'a pas condamné ma combatante, n'a pas commandé to bafé, n'a pas condamné pe ba musicien té, mais ils ont terrain d'attente tout solo là-bas bande qu'on a biso ba congolais. Voilà, biso tolère na musique qui, ce beaucoup ça chance, voilà tout bêta. C'est ça. Et ça, on a une question, non, non, beaucoup non. Congolais, tout ce qui est en Abé. Tous les Abomoko, beaucoup de Congo Tambola. Vous comprenez? Et ça, les Camerounais solo là, n'a pas combattant, baza bande qu'on a biso. Vous comprenez? Baza bande qu'on a biso, solide, tout le qui terre d'attente, to yokani, voilà, bon, ça va. So, bah, ça chance, wana. N'est pas ngabe fona bête. Ngabe fona bête. Vous comprenez? Ngabe fona bête. Olympia coup du thé, mais fona bête. Pour ngana l'air na musique. Alors, ce que c'est un solo là, vous comprenez? On solo voilà, on va faire un bêta. Qui est organisé quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup Didier Anako. On continue toujours avec toi. Tout le Belassou sur point Moro est vraiment capital parce que depuis la musique, il y a un rankinité, mais phénomène conflit. Phénomène conflit, tout le monde a héritier Watanabe et ensemble, ça ne marche pas. Tout le monde a Fabregas, Petina, Fabregas et Kofi Olomide, ça ne marche pas. Tout le monde a Ferregola et son papa. Yo étant que vous allez na wingé ton Antonio Lelo za fier parce que na tout le monde a mon message mon baby vous allez inviter na 15e anniversaire il y a wingé ton Antonio vous allez parmi ba invité de marque pour la Kinshasa. Mais est-ce que l'autant aux hommes on a ba frère na wana na ba ex patron na bango na ba nini ezo simbate étant que grand frère ta que mukolo ezaka musique ne to lo ba ki na monde musique eza monde mususu. Peut-être on te ça là bon parce que bah conflit il y a on te zappé bah terre de base il y a mambe belé que musique na biso ya Congo pe kita mais bon bah le bah que musique na biso ya Congo donc sans polémique et aussi mbaté pour na yo tu dis Anaconda tu le juges comment? Ah merci pour la question on a artiste oui à lelo na évité quoi biso dans tout kola au moins la bien que non mokolo attends dans un artiste musicien mais mokolo tant pour ça bien dans la chapeau pour un respect quoi vous comprenez? C'est même si on a vendu qui mokolo a télémi aïe on a télémi na tikili mokolo à place à vendre donc ça veut dire que non conscience il y a biso artiste il faut ça là bah il n'y a bien faut banga bango au cause d'un succès quand succès ils a lourd succès sur on a mutu au déposant quelque part au babengi on attend au déposant au kepa babengi mutu so azu succès vous comprenez ngal c'est le conseil na repé ça na ba jeune surtout na ba jeune au babimi de lo il faut que banga mikolo mais oui ram ninga na bango te oui ram ninga na bango te oui za mutu moko aza produit de marque vous comprenez même ba souverain JB Piana baza ba ine il faut vraiment respect ça là respect ça universel des chances et des ngenge pour na mutu nyos tout vous comprenez bon Fabrice petit nangai na évité sur le grand Amadou na Saint-Jos na mona ko mo na Saint-Jos mais le rôle nga pe na car na le ka mo mususu na conseiller ka que non petit frère
le quadre, hein? Rambo, vieux Olomide Kofi, Aza Kolutu na yo. Si vous avez un problème, il y a solo na Kolutu na yo, solo là on a cause, qu'on a des craintes quoi, hein? Qu'on a des craintes pour le bac, non voilà, Kofi Aza mukolo Aza papa, Aza papa. Donc si vous avez âge, bientôt pour ça 60 ans, faut respecter. Faut respecter la vie wana pour la vie na babunda pour la musique na ya Congo. Ba wera pour comme ba wera babunda. Ba Adolphe Dominguez pour comme le tata Mobich babunda. Faut respecter ça là. Ngai na contre mutute. Vous êtes en guerre na mutute. Non, mais na bien le komika DZD. Dans la guerre na non. Nga bena dans la guerre na guerre na mutute. Na moi dans la guerre, te pour petit tout ba Fabrice ba déplique ba petit hein. Bango tout ba petit na ngai. Donc faut tous ala bomoko, vous comprenez tout linga tout en amour. Vous comprenez? Faut y ba robanga mikota lelo ah wanga na flat fédéral hein, ma tout singa batou. Vous comprenez? Son agi respectez pas que dans autre dans la place terre. Dans sa mission. Tous na flat hôtel, dans ce besoin mon abino moko, il y a fédéral mantou. Vous comprenez singa batou kata na raté. Pour nazara bien avé na toujours respect. Alors ba petit frère na tout conseil na opesa bien ezaka que non ko respecter mukolo ezate que non mukolo aleki na makasi non to bundaka na musique vous comprenez au monde que vient na yo na mso wera nso na sali bor moi bébé via sali disque nzemba danger nga funa beta nzemba mo pona ko isaver na marque wana vous comprenez mais to bundaka te que non tala ko rien te wana fo hein wana fo yango peuple ndenge nini tout de changer peuple fa changer musicien fa changer bah non musiciens peut faut pas changer donc Congo na biso tourna pour ça tous là ndenge tous là kala quoi na moi respect moko boye au moni mukolo hein pesi pena respect o et kokina e quoi donc ba conseil na kopesa ba pona baleki na nga ngwana Congo musique ils ont qui déjà bien Congo tous on ndenge tous là kala po lelo to moni ba Nigeria ba mo dominer biso na mboka na biso moko boye ndule nyango ba betaka ba ndeko ba bolingo hein biso sala quoi ça et ningisa monde ati te yo sala kitisela ya mata ba binango tina ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba Guinée vous comprenez dans ce ça ya makasi sunini oh ndombolo hein na musika na pesi ndiko nanga mo premier Kaluji bambo teatro pa yozali donc tout ça là ba bluke belé mais lelo penda donc na kati ya monde de musique to asu na place te donc on est dans un exemple moko petit nanga avec nanga Fabregas à cela qui est Yamado pourquoi pas to cela ba congolais sur tobina Yamado to pesa dans sango vous comprenez mais so Fabrice ça ligne mona ah ninga qui vous comprenez il fallait biso tout betango ndeko muso ko ça le moko bien boba ah to bini yango parce que ça on est rambo kana biso mais les gens ninga ça le moko bien ah yendeke ni to bina ngote non mais to bina ka bandombolo biso tout de hein ba isan kele to bina rango te o ya vena ngako sa wa barika na musika na Bruxelles na bise bambote to bina rango de sundama to bina rango te vous comprenez donc faut toujours on a l'esprit wana quoi esprit à bolingo na États-Unis d'Amérique bandeko ba bolingo bolanda bien les États-Unis d'Amérique chaque quartier l'artiste ba à 50 60 et puis ba bima ba danger ba moto à danger vous comprenez même muté ma beza la raté jalousie za la raté yango mo bazo pexer bazo kende musique na mo kende biso to komo ba l'échec na musique ba peut mo préférer na mo na ba boîte non to yo kana biso na data nigérien mo boy nigérien bazo beta ba folklore ya biso ya mboka na biso Congo vraiment ezala esengo mingi na bande ko surtout on a tangi na on a tangité pour comprendre na ba l'équipe tout on a tangité to yeba valeur ya kopesa ba aîné na biso. Moi, respect wana eza universel des chances d'engenge. Vous comprenez? Faut to yeba ko banga ba mikro na biso po ba bandaki ndule la msu liboso na biso. Biso pe to yé ba ope ba kolanda biso bazali. Wana pe ba o ba kolanda ngo bazali. Conseil quand on opesa wana. L'esprit a bien quoi. On a dit que non naza sécurité, naza ka le père de la nation. Nazo pesa des conseils na bandeko nanga, ba artiste et musicien parce que faut tout telemsa Congo na musique, to faut to zonga place wana. Alors na mutema mabe to kozonga te foto lingana ndinga zaleka ki non nanu ferego la roue pas ndiko na épée fali pour patali ba sololi ndenge na ça va OK pesa madame Bot c'est comme ça
nga pe na roki pas ndeko nga mulopo JDT bien na roki pas la coste mukentonga ndenge zala kala quoi amour wana fozonga po omoni bandeko na ngai fo boy ba air mo ke non to koleka un jour to kozalate alors tant to koleka wana bo ba leke ba roya fo ba kutana na image moko boya kala o ba so ba comme ba musicien alors faut batika na image na biso ya bien kala ba artiste mo bazanga ba dia na konda ba la coste ba ferré ba ba les cara ozo comprendre bolingo wana bo fo bango pe ba kuta ngo po ba continuer nango. Merci. Ouais, merci beaucoup Didier Anaconda, merci à mon DG Lookman, merci à tout le monde qui nous suit en ce moment, surtout à Bachar Internet Nabiso. D'abord, avant de toutes nos questions, au présenter Bisso Mouto Azapembe, non? N'habitez soit Azanani, mais tout le monde est à faire Pembe, avant de tout, parce que question dans tout et concerné Penaye, d'abord au présenter. Au petit Nanga, de Bozomona Yango, Azapena va passer naïe. Comment on est? Yango. Yango? Yeah, Yango, ouais. Aza musicien. Tout à l'heure, Boyoka, Yango, Yeyo. Donc, Aza petit Nanga. Aza petit à parler de ça. Badba aussi ligaté, Badba Ota la biso. Badba aussi liga par rapport à il y a quoi? Par rapport à Nini? Non, avant de toutes nos questions, on a tout. Yo je n'ai question sur Badba aussi liga. Badba aussi liga pour nous présenter Yango. On a présenté Yango. So yo aussi liga sur go. Yo Azana ba passer na ye. Azana ba passer na ye bien sûr. Yango faut expliquer yemoko awa ke non nga comme nga yango a se présenter na wuti place na vie na kona. Bonjour Yango. Ouais, bonjour journaliste Amakasi. Bonjour. Namoni awa et pas de la nation parce que yo bibiso de tambolara veut dire oza awa. Talara ozomona ngana papa libota. Hein, papa ebi passe ya batu. Leader wa ebi kosala na ba petit quoi donc vient nga ma parler. Nazalane depuis Diego Kao déjà nazala déjà na vie ezala ka okende ko travailler les sous pour na sasu na vie na ngai omona kenda gi pe côté wana pour et bota conflit nini papa libota père de la nation mutaleki bango côté na uta na osani parce que big ex leader na wazaka rankine na bina minute to na masola mbutu bana kini bana poto venanga Yannick Mande na Boston kuna na musika na États-Unis babi mbutu makambo yali babilo kwa Merci to koma wana. Didier Anaconda question nanga yango na ngaki yazala wana. Question lelo oyebi phénomène no lisusu départ ba musicien. Oui. Départ ba musicien ezo kotsa bino ba leader mutema mabe yango na lobaki ke phénomène conflit. Eza source moko boye. Didier Anaconda rolobela nini phénomène parce que bino tang bozalaka nabi on a wengé na direct na monate ke aussi poto ye on a côté pas Kofi na côté pas Wera na côté pas nani bala moto mona marambo e banda mais lelo ba jeune frère na ba frère na o boye lelo bazo sala vraiment musala yango comme to lo barake lelo fandi alo boza finalement est-ce que pour un artiste un musicien ça contribue aussi quelque chose qui est départ à qui place à Boyazongi ça pas même 3 ans 4 ans à Kebo. Est-ce que ça contribue quelque chose aussi à Tarla Yamutu? Bon, bah départ, ils avaient dans ma mandakala, ils avaient lutté, hein. Sur tel même là, bah c'est bah zaïko, au monde qui non, venanga il vole kulai, joker, azaki place bouy, hein. À Longwe kuna il suffit à une zaïko. Vous comprenez, zaïko à Longwe, à qui place bouy, puis et simbité à Zungi, à Sangi langa ça. Mais quand les banais qui posent problème, mais les lieux économiques problème, il y a un tout validé à bazo soana, bazo sa volicola, bah départ na siro où tout le monde a camine à faire rigola, na oui rançon, c'est grâce bah musicien à faire ni bah donc économie bah ingir qu'au fingana, et ça bien té aux hommes qui même télé bah papa bah maman bah talar, mettons bazo mon musique comme ça congolais c'est ça qui t'a bah ranki n'a pas ma pour bah départ un musicien, tu peux le juger comment? Au monde titan on sur le camon coué, bah départ et ça la kaka. Mais qu'il y a une politesse des amabés. Ça veut dire yo leader ya groupe. Ozo kotinda ba musicien oya yo ba kino finga leader mususu wana. Est-ce que besoin monter que non c'est vraiment moi je n'arrive pas à comprendre franchement. Nazo comprendre comment biso kaka ba congolais. Tout le monde a makambo na ba Cameroun, t'es sur ndenge musicien oui comme et puis eza ma mingi. Eza bina ma mingi. Comme on a un grand pays, Congo, où il y a Bankali,
kaka biso kaka ezalaka biso pourquoi yo musicien ozokende kofinga leader ya groupe mosusu naza clair oyo nazoloba mpona kobangaka motu te nga na kobangaka motu te mpo naliaka mpe na bandaka bato te naza clair nayebaki makambo ya conseil napesi awa sikoyo nazobanga makambo yo leader otiki bamusicien na yo bakende kofinga leader mosusu esalamaka te bon badépart mosusu ezosalama tozomona yo leader oza na bambongo bapesi yo caché bapesi yo caché oza na bapeti na voyage mais faut futa bapeti na yo bien faut lingaka ke musicien na yo azala bien musicien na yo fo azwa ndako bafutela alonga mpa baparent musicien na yo fo aza na car musicien na yo fo azalaka bien donc ntango na bimi namoni exemple yango wana voilà ana car na ye avani mpe na mo staff na ye ça me fait plaisir que yo ozwaka l'art moto moko akufa kena na l'art aya te fo boyeba yango bien et puis nzoto oyo ya biso bato ezalaka bile ya bankosu vous comprendre il faut koyeba ko ozwi moi 10 musicien azwi ta moi ta 2 et ça l'est bien dans l'avenir et en plus départ monsieur ezaka donc il y a chanteur wana za makasi bureau wana ya orchestre mosusu batindi siko bato na bango bainfluencer voilà tosombi locar petit père amonaki non nga navandi na yo soki 5 ans na rien kuna bapropose nga kaka okena ye ozo comprendre badépart eza na bamarke ebele banda nango kala mais ezalaka na ndenge ya bien olongwe soki olongwe omoni ke non place nazalaki nalongwe par rapport peut-être patron na nga apeyaka nga bien te kuna bapropose nga moi masolo ya bien okei poliment respect place yo utaki et ça nango mabe te mpo nazomona mpinaki non mutu ngai nalobaka mpo nabangaka mutu moko te mpo so olobi omoni nga peti so olobi na beti yo nga aza de la nation nga so olobi na nga na ye chez bino na beti yo na miso basuku bandeko na yo kosakana te ocomprendre yo guitariste soki tofinga patron moko boye nazoloba bango clairement mpo natalaki botika makambo wana bandeko na ngai toza bacongolais tolingana mpo tozongisa musique na biso na place baene na biso topesa bango respect oyo ekoki na bango mpe bapesa biso respect oyo ekoki na biso mpo tokende liboso tozonga mpena na ndenge tozalaka mpo leyo musique ya Congo ebeba ekufa nango mpo na ngai ekufa mpo tobetaka biso nyonso kaka rumba moko kaka eloko moko mais nga na couleur na nga na couleur moi jaune moi bleu ozo comprendre mais tozonga nde tozalaka mpena kino tozongi mpena na temps mpena na force mpena kino oleki bo Cameroun azobanga yo ok boye Ivoirien azobanga yo Sénégalais azobanga mpo babanga aso biso te bon voilà ezalaki un peu ça mais bon voilà. Merci beaucoup de la nation, je pense tout élément mais yango na olinga na olinga avant aussi ça de la nation bayoka oko amo yo ebika ndenge ezala ouais babiloko na osala oza babiloko ya disque tona leader babiloko ya disque yango bana poto boyoka babiloko oyo babwaka me bapesa makambo te yeyi bakoti baluki babimi basimbi bayibi biloko bane o Didier Anaconda nalia nalela yoyoy nalia o Serge Kadilu nalia nalela yoyoyo nalia nalela nalia nga mwana na bakoti baluki babimi basimbi bayibi oya bane o Didier Anaconda nalia yoyoyo na ande file pambani wana babiloka ba disque donc venanga Socrates ayebi makambo na oloba donc naza pembe na leader kokima te po so kimi ngam na okanga yo so komi na orchestre msu na omona oyebi te na bi omoni biso nde tozawa na oloba kutu te nazoboka bamasa bandima ngai te nyonso eza makambo yango vraiment babengi nga nyama nyonso eza makambo ça va yango on est toujours là avec Didier Anaconda. Je pense que binomo bomoni ndenge nini Didier Anaconda vraiment il a réfléchi pour na tout couper sa biso ba réponse parce que mitune zaki ya biso ba réponse zaki aye to linga rande boya photos zaper na artiste intelligent ne biso ba pegi titan ba journaliste intelligent mon ke ba artiste intelligent ma au tout niema mais te que journaliste mozo tout na rama muliko likoloté
faut tout dans ma question faut se documenter avant okuta un artiste nga vraiment na sepeli vraiment ndenge Diana Konda mon vieux Didier Sanguni na bengaki de la nation donc quant à moi déjà na opesa kaka apesa moi message. Polémique qui ne retourne à question comme il faut n'engé mamozo tambola parce que ngai ne mingi actualité donc Didier Sango de la nation Didier Anaconda bana Poto bana Belgique bana Angola parce que Kalaming te pose au Angola donc il faut payer ça programme un message comme ça bateau union sur cher internet barota là-haut parce que nabi que vraiment ils liwa woni mission eza liwa émission oyo de gros lobby na seke bana poto tango zonga ba biso que c'est ça vraiment nga mikolo na bengo musicien intelligent parce que na s'attendait était que yoko la boy donc moi message na programme na numéro na ma répétition ana Kinshasa bato bazana poto pe baroya ti ba mikolo déjà ba keto beta moi tout pas dire na konda quoi yo bikane ça bien parce que ah yambi biso na fédéral house donc place ma salle de fête à Kitoko mamuto les ganara donc lingo pesa moi message na yo vraiment ça la moi bien ouais message à mon na repesa na ba surtout balingangai donc les pères de la nation Didier Anako naza déjà nakin depuis 2 semaines naza tout va bien donc voilà et puis programme il y a répétition toujours ça na coulisse na résidence ne boyebi na avenue Kenge 156 direction Sayo 24 alors na rosenga na ba chanteur ba chanteuse ba danseuse o ba yibumsa na bango ya bien ba région d'Abisso na Ngiringiri na avenue Kenge 156 direction Sayo 24 et puis le numéro il y a téléphone d'Abisso ils allaient bongo 00243 86 68 pardon 243 89 68 23 606 wana beaucoup on les pères de la nation pour na lingi baba o te que no beaucoup na biroté bloco zo mwana faut que nga bongo konzi to sololi to vandi so musana na yo et puis okuta na bureau kuna voilà en plus na ba programme za moybelé toujours préparer concert moko ya mon nene le la manager na ngati temps azaliawa toujours préparer concert ya nene pour na événement nous surtout ya vacances bien chike zo zonga kalate to ça mo événement mon nene concert ya Diana Konda et puis dans un concert musuna yolo wana beaucoup sona manager après ça va point de vignon so ba concert monsieur ezali voilà programme ya Angola ya Luanda toujours car na manager et moi après ça ndenge ba programme ezali voilà et puis bon pour na bambote nazo pesa martyr will MW on a dédicacé nzemo munene azan Allemagne na Cologne na mwasinae mama Bobila Iget Mboko Pemba mwasi ya kitoko Miss Loka Malela Afrique du Sud kala mingi pété ba kozana biso awa na kati ya yakin bongo na ka bango nde bazali na opesa mbote na batunyo sur Paris donc Al-Qaïda mbanyo surtout sur le bac déjà basé belé donc na opesa bango tout na opesa mbote ka lité mais na opesa mbote na musika le vieux Gilles Maxime vieux petit na yo anaconda na snapso que non des pères de la nation tout royo mbutu ratete mbutu et que ratete ngai moko mawa tromi kolonio satu kaka kombadide ngai moko mawa tro kaka ba plafond na kotala wilu 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 monoko kokyokanga kasi motema te santima ya lelango suka suka se bima ata na mystique fourmi botika bolingo loba alors mbote na Vile Pambani Yves Pambani Serge Kadilou
Oscar, hein? Mbote ming na ba na Paris, na Bruxelles. Naza na ba ve na ngai na Bruxelles. Na pesi ba massa tout mbote na Bruxelles, na pesi anti-gigolo. Mbote ya trop, j'en cite là. Na pesi pas 15, Pablo pas 15 TDI. Mbote pas juste Simba TTC, mbote Sarko, Milko Sarko, bambota trop, bamasa tout, obolinga ngai, na obolinga ngai te, bambota trop. Et puis, masa ngai Petrus, quand nous appelons na bakini, kalaming te tozanae, na pesi bana kin, ba pati bondo, ba ya janon tsuka, ba ve Godard, ba na camping yolo, sidi yolo nord, ba mettre nous sur yolo, na pesi bana nous sur Congo, ba soda ya mboka na biso, na pesi ba konza mboka na biso, bambote, na pesi ba tout ba pasteur, ba tout bambote. Check. Merci beaucoup. Quant à moi, je tiens à remercier l'équipe technique de l'Info Plus. Je vois là Mustapha Malembe. Donc, je dis que Mikolo, dans un soldat, quoi. Dans un soldat, j'oublie pas mon 2G, mais c'est Lookman. Donc, j'oublie pas encore ma grande sœur, Mandilou Samba, depuis la Belgique. J'oublie pas mon vieux, Ami Singo Marissi, parce que Kalaming était Coupe du Monde, na mystique a fourmi, bon, mon a peggy titan na Kacharissi. Je suis l'intelligent, intelligent quoi, journaliste intelligent. Bomi benga mais journaliste intelligent. Parce que ba chronique fois ti ba koti, biso dozana na un système parallèle. Parallèle zaki. Non, ça la vraiment na latsuana ya architecte, na mesurer bango nyonso veut dire quoi. Donc je ne veux pas n'habiter les eaux de la nation directe. Moi, je suis pas dans Maïcha Mbote. Junior Mbela, Binotou, Véching le Grand, Vélema, Bambota, Gelor, na bossa Binoté, Ziggy Deboul, Serre tout, Balingangai, na bossanité, Vieux Costa Rica, Motema ya Verou Moulanga. Et puis, la grande dame, Bambota trop dans la grande dame. Merci beaucoup. La grande dame Aza. Azali. La pesi maman na biso, habillé Mikolo to bengi maman Cécile, maman Octavie Massivi, la grande dame. Octavie Massivi, la grande dame, check. Bye, on se retrouve à la prochaine numéro. C'était bien l'infoplis.org, donc l'émission La Grande Taille. On se retrouve. Bye.